Tolobela yango magazine esalemi na Amasek na lisungi ya misala ya Internews na linaka na yango renforcer les radios rurales en RDC 3R RDC na lisungi ya misolo ya coopération suédoise. Mbote na bino nyonso balandi ya Tolobela yango yoko magazini o epesaka bino basango etali mambi ma gouvernance koyangela malamu ya mboka, demokrasia, éducation électorale kote ya baimboka bayeba makambo etali maponami, égalité des sexes, bokokani ya mwasi na mobali na esika ya mosala, violence sexuelle basée sur les genres, tope koluka kokutola makambo o etali kotiaka mwasi pembeni na esika ya mosala tope na kati ya mabota pe kobundisa bokono bwa mpox na etuka ya Equateur. Na elobeli Peter Ibiaku. Bozwi basi tope bilenge basi na makasi ezali kobebisa lokumu ya basi pe bilenge basi pe kozanga botosi epana basi na eleko etali mabobeti tangwa pona mikolo zomi na motoba oyo babengi 16 jours d'activisme baimboka bazali koteya baimboka kokutola makambo oyo etali bozwi mwasi tope bilenge basi na makasi baimboka mbandaka pe zingazinga batatoli na elobeli na biso. Bosangisi nzoto na makasi ni koloba ete normalement po na bosangisa nzoto yo na moto il faut boyokana. Alors le fait pour moto ya kozwa mutu mususu basangisa nzoto na makasi ça que moto wana apesa autorisation ezali violence sexuelle. Bosangisa nzoto na makasi ezali toko benga na français violence sexuelle. Donc eza tango mwana mbali tope mwana mwasi akangi ndeko nae na ndenge ya makasi po basangisa nzoto donc to benga en rapport sexuel. Naza penza na exemple te mais oyo nayebi na ba exemple par exemple viol mwasi azali koleka ou bien mbala azali koleka na nzela bakangi ye ba violer donc eza pe moi na ba exemple ngwa msusu pe ko agresser pe muto sexuellement pe aussi eza pe exemple msusu. Eza ko luka ozwa mutu na makasi donc azana posa na ngote me yo forcer yebo sangisa nzoto na makasi na milieu toza tozomona ngo mingi na est na province na biso ya est pendant bituma ndenge zo sali makuna bazokanga basi na makasi ko violer bango ko kanga bango basala ba rapport sexuel na ndenge makasi. Merci mama kandingo lobi violence sexuelle na linga ba bosangisi nzoto kotindika na makasi ezali posa na iteme yo lingi ko sala ngo po eza posa na moto zo sala asepe na ngote. Violence sexuelle ezali kosangisa nzoto na moto na makasi lika moto alingite tango bengi kosangisa nzoto ingi ko aksake ozo sala violence sexuelle. Makambo ya bozwi basi to bilenge basi na makasi ezali mbeba na buku ya bosembo ebongi bazuzi to pe bapulusu bakoka kokanga ba oyo basalaka yango pe kopesa bango etumbu ekasi. Tolanda mama Latwifa Pumbu oyo azali nzeneneke na kati ya lisanga Kolfek. Mwana mboka Latifa Mpumbu topesi mbote. Mbote mama Eli Mpipi. Soki bandeko balandi bakoki koyeba nani yo ozali pe musala nini osala. Nazali Latifa Mpumbu, activiste des droits de femmes na moko lisanga oyo ebundelaka makoki ya basi pe ntombwa babango na ba jeune fille. Bongo lelo tokolobela likambo ya bozwi moto na makasi pona bosangisi nzoto o na monoko ya banoko tolobi violence sexuelle. Na beaucoup se penza violence sexuelle ngwe la kisinini. Na mokuse mama Eli Mpipi violence sexuelle tozali bongo na mobeko oyo ezwama uta 2006 oyo elimboleli biso na sikisiki eloko nini ezali bongo violence sexuelle. Bongo na komeka koloba yango na lolenge moko ya mokuse violence sexuelle ezali kozuka kozwa ba relation ya sexuelle na makasi na elenge na mama na moto mobali tope na elenge mobali na makasi sa kozwa bongo eposa na ye. Bongo yango eutaka na nini? Eloko nini salaka te violence sexuelle esalem? Yango eutaka na banzela ebele. Tozali na banzela bongo ya bozangi kimia na kati na ba communauté.
bozangi kimia kati na bikolo ezoko uta pe na ba bizaleli ya mabe oyo ezali na kati na ba kutim na biso ezali bongo pe ko uta na ba banditisme na ba delinquance ezali ko uta bongo pe na lisusu ko bozangi koyeba ete biso awa na RDC tozali bongo na loi ya 2006 ezali bongo kopekisa kozwa moto na makasi. Mbongo tango likambo wana esalemaka mbele bambeba to pe conséquence nini ekomelaka moto oyo bazwi na makasi. Ba conséquence ekomaka ebele ndakisa malade bokono ya sida, virus ya VIH, ba IST, ba zemi lisusu pe ekoki komema moto na kufa. Ekoki pe lisusu kosala ete moto akoma na somo ya mokili, ekoki mempe kokotisa moto zamba. Moto atiki misala na ye bomo mesano pe akei kobatama. Lobiko ya moto wana ekomi na kaka, libota na ye ekomi na kaka, communauté na ye pe ekomi pe na kaka. Matonzi mingi mwana mboka Latifa bongo tolingi toyeba ozali moko ya lisanga ya basi o baza kobundela makoki ya basi awa oetuka Equateur. Bongo mosala nini lokola organisation féminine a netuka Equateur ya bino mosala bosalaka nini pona oetali bongo violence sexuelle. Nangambo na biso lokola ezali bongo thématique o tozali kobundela to sala koyeba na ba quartier ya Mbandaka basanga nini ba leader nini o bango pe bazali na même mission na biso kuna na kati ya ba quartier nde bango totambolaka na bango bazali bongo na kati na ba comité to bengi défenseur des droits des femmes DDF bongo bango na biso to salaka bolukiluki pe tozwaka yango to tomboli mongongo na epai ya ba compétente ndakisa ministère ya justice ministère ya genre division technique ya genre kuna nde essayer bisaka ete botala mambi ezali kosalama na kati na mboka pe lisusu tomemaka yango epai ya bakonzi ba imibeko pona ko réprimer yango pona ete bapesa bitumbu bikokani. Bongo mwana mboka Latifa lokola moko ya ba mama awa oetuka ya Equateur mbela nini tope message nini okoki kopesa na baye baza kolanda biso na ngonga oyo. Message na biso ezali ete bilenge basi ba mama bilenge mibali ba papa violence sexuelle ezali arme o ezali ko détruire bilenge ezali ko détruire mabota ezali ko détruire communauté na yango esenge na biso to vanda nyete soki ekela wana esali na ndako na yo na avenue na yo na quartier na yo na commune na yo bimisa yango po ete bitumbu bipesama na baye bazali ko buka mobeko ya kosala ka bikela na bibe po ete bitumbu bipesama na baye bazali ko buka to pe ko bebisa tope kosala bikela bibe nde lobi bongo mwana mboka Latifa tokomi bongo na suka totondi obotondi matondi tango iso bolanda tolobela yango. Bozwi basi tope bilenge basi na makasi ezali na lolenge ebele ba oyo bazwaka basi tope bilenge basi na makasi esengeli bazwaka etumbu pe ba oyo bazwami na makasi bazwaka masungi na lopitalo bo elobi John Otiabini mokambi ya klinike bongisa libota pe ABF. Soki tolobi violence sexuelle na lingala mingi tolobaka bozwi mwasi to mobali na makasi elingi koloba te apesi ndingisa na ye te bongo na kati na yango ezali na balolenge ebele tango mosusu nde tokebaka na yango te tokanisi ke soki balobi makambo oyo etali violence sexuelle ezali kaka bosangisi njoto na lolenge wana nzoka nde ezali na makambo mosusu oyo ezali pe kopusa bato kolongola oyo ya kosangisa nzoto tanga kati ya bato mibale na bozwaka ndingisa te ezali pe na mosusu oyo ezali lokola kosimba pe moto nakomwana moto azali kolula yo pe ya bandika kuswate kolobela yo pe makambo oyo ezangi motuya makambo yo senge na yango te azali koya pembeni na yo kolobela yo yango pote ya pesa yo posa ezali pe lolenge mosusu ya violence ezali pe na makambo oyo ezali pe ya kosimba moto na ndingisa na ye te nakomwana moto aye ya bete mwa mbata apese mwa bipoepoe na monoko bwenzoka nde moto wana sepelaki na yango te kobeta ye kote ya sima biloko nyonso wana ezali pe violence lokola ezali pe mosusu
ndenge na uta yekoloba oyo tobandi komona sikoyo na bitelo mosusu ezali te mokonzi ya eteyelo azwi mobeko alobi te mwana mwasi oyo alati bikanga mabele te esengeli kobimisa ye na kelasi na yebi te soki makanisi euti wapi pe ndenge nini ya kotala bana nyonso oyo bazali koyaya basi otala te alati eloko wana to te bamosusu pe bazali na mabele ya minene te me bazali koimpose bango kaka ke balata yango toyebi te soki mobeko yango ebotami ndenge nini pe euti wapi me tozali komona te ezali na kpokoso mpo nsima ya mikolo ekoki kobenda na makambo mpo oyo tobengi intention to pe makanisi oyo ezali kopesa yango ezali penza ya malamu te pe koriske na nsima ya mikolo te babanda kosimba peut-être mwana mpona kotala soki ya solo alati biloko wana nde tozali komona yango deja ezali malamu te pe bamosusu bazali koloba te bipai mosusu bakomi kodefisa ata bilamba ya mikuse oyo ekangaka nzoto na se na biteyelo mosusu yango pe ezali malamu te ya kobanda kosalaka makambo ya ndenge wana tolobaki pe makambo ya kokota na libala kokota na libala na bolenge to pe libala ya bana mike ezali pe forme mosusu ya violence ezali pe kozwa bazemi ya bolenge to pe grossesse précoce ezali pe forme mosusu ya violence donc ezali ndenge ebele na mobeko ezali zomi na mbuka ya lolenge ya violence oyo ezali kosalema kati ya mboka na biso pe esengeli tokeba nango po ete nyonso ezali mabe bayimboka bakokosala boni to pe na niveau ya misala bosalaka nini bokosala mpona kobundisa makambo wana mpona kobundisa makambo wana tozali na banzela ebele nzela mosusu ezali ya kopesa sango ezali kopesa boyebi po ete bato bayeba te makambo wana ezali mabe pe okomona yango ntango mosusu moto azali kotambola bolumbu abimisi binama nyonso ya nzoto libanda pe yango ezali kopesa bato makanisi mabe yango pe ezali pe façon mosusu to pe lolenge mosusu ya violence wana me ndenge nini tokoki kosala tokoki kokutola yango kaka na kopesaka mateya na bato ezala bilenge bakolo mibali to basi bayeba makambo wana mpona kolongola yango nzela mosusu tozali kobundisa pe makambo wana na kopesaka mino na bayeba kweisami na mbeba soki moto azwi likama wana esengeli komema ye mbangu na lopitalo po ete tosalisa ye po ete kpokoso misusu tozemi to bamaladi ekomela ye te mosusu pe tozali kosala ete soki moto azwi pe likambo wana okomona kotikala kobundabunda na makanisi azali nasi na bebi nakoki komiboma nakoki kosala boye tokoki pe kopesa ye mateya na baminganga ndenge tobi bapsikologe minganga makanisi bakoki pe kosunga ye ntango mosusu pe bazali na posa mpona kofunda likambo ya ndenge wana to pe kolandela yango na leta tozali pe kosunga bango soki ozali na baavoka te tokoki kozwela yo pe baavoka oyo bakoki kolandela likambo na yo na lolenge ya ofele mpo ebele bazali kokomisa makambo na suka te likolo ya motungisi ya leta pe makanyaka oyo ezali kosengama donc yango ezali mwa makambo oyo tosalaka mpona koluka kokutola makambo oyo etali bozwi mwasi to mobali na makasi na kati ya mboka na biso kola elobi ngai saza jour d'activisme ezali mikolo zomi na motoba oyo molongo esila kopona po ete tomeka kobunda tolobela makambo oyo wana po ete tokutola yango ebandaka na mwa tukumi bale na mitano sanza ya zomi na moko pe ekendeke kino mwa zomi sanza ya zomi na mibale yango wana na periode wana soki totali yango ezali mingi periode oyo tope eleko oyo tozali kokende na makambo ya biyenga ndenge tozali kokende na makambo ya biyenga bakpokoso pe makambo wana nde ezali kobanda mingi bato bazali kosala oyo tobengi baekonomi to kobomba misolo po ete mikolo wana eza mikolo ya bisengo mpona bango bazali kobanda kosala bamakelemba kobomba bamisolo okomona bana ya mibali bakomi na loyenge na ndako miyibi kotekateka biloko pe kozwa mbongo wana po bapesaka bana basi babombaka to bamisombela basuki bamisombela mwa bilamba ya sika bamisombela mafuta to pe biloko aboye po ete na mikolo wana basalaka banteke na bango yango wana sikoyo bana basi ebele pe babandi komipesa na pamba bipai ya mibali po ete balula bango po bazali komona lokola ezali na baavantage moko ezali nsima ya makambo wana nzoka nde mpo na biso ezali makambo mabe ebele oyo ezali na nsima na yango ezali malamu te yango wana tozali kosenga na baboti pe na biso nyonso tofungola miso toteya bana
totala pe tokengela bango ezala na niveau ya bakelasi balakisi pe bango pe bazali kotika te baoyo bazali pe kokwanza bana bazali ezala na bipai ya losambo na bakorale na bisika ndenge na ndenge makambo kilikili ezali kosalema pe na misala lokola esengeli na biso nyonso totelema lokola mwana moko mpona kobwatela bongondo ya bana na biso po ete bakola na lolenge ya malamu. Tolobela yango ya lelo esili ezalaki na elobeli Peter Biako. Tolobela yango ezali magazini o esalemi na lisanga Amasek na lisungi ya misala ya Internews na kati ya mwango babengi renforcer les radios rurales en République démocratique du Congo 3 RDC na lisungi ya misolo ya coopération suédoise. Matondi mingi na bino balandi ya magazini Tolobela yango nde tokutani mokolo mosusu.